bitumba bizongelaki lobi na ntongo kati na ba M23 na mapinga ma ekolo Congo démocratique na Masisi. Zokande batomboki bayeba ndimaki mokolo mwa mine moleki na bokutani na Joao Lourenço mokonzi ya Angola ete bakotelemisa bitumba lobi lokoya. Pene na basoda ntuku misato ya Burundi bakitaki lobi na libanda ya mpepoli ya Goma na bochami ya mapinga ma bikolo bya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est na monyele ya RDC. Basoda basusu ba Burundi bazali koya na mituka mpo bakokisa motango ya pene na nkama na bitumba na ba M23. Martin Fayulu apameli mbulamatari kokoka te kobongisa mampinga nsima na mibu mine ya bokonzi. Abandeli elaka na ye ya kotia mampinga na mondele ya RDC soki alongi. Tunisie esakoli mikano mpona kobatela bana bakelasi ya bapaya mpe bato bakima bikolo bya bango na mobulu bana mboka na yango bazali kosala. Mokonzi ya mboka mpe mbulamatari bandimi kopesa mikanda na bana ba Afrika.